Voilà, to pesi bino mbote mingi bande ko nyonso bozui opportunité ya kolanda biso na émission Écho International. Boyebi bien émission Écho International ezalaka toujours présentée par les pasteurs Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Tant bozoyoka Écho ça veut dire bonne nouvelle. Na portugais ba bengi yango ba novidade. To yoki Écho. Il y a un prophète oyo nzambe azo salela ye makambo ya bikamwa. To luki mais azaki en pleine retraite. Donc nenge to zuye lelo abimi penza na ngizila. Aye pe azana ba mi lulu oyo ye azo préparer semaine otozo banda. Ezo banda déjà mardi dimanche. Donc to tamboli par-ci par-là bazo lobela na tina na ye. Pe to yoki ba makambo ebele na nzela na ye. Donc awa tozali na église oye a dirijaka. Nazo senga na l'homme valable a fongola déjà plateau na yamba déjà invité na ngai que je dis bonjour prophète Jacques Ndaya. Bonjour l'homme dédié na visite na na tongwa lelo. L'homme de Dieu, to Lukio vraiment émission Écho International et Lukio vraiment au monde anité nzambe azo selo babi kama to yoki yango na sika ebele ne émission Écho International to ba été to ya to lukayo ozaki na retraite on limi vraiment obima muke na retraite po oyamba biso na émission ndenge nini ba activité oyo yo ozo préparer. Non, ba activité zo leka bien ndenge lobi to uti ko zalavema na ba préparation en pleine retraite na bana toujours préparé parce que musala tout ça là sans prière toi ni to ko salezate ceux qui to sale sans prière donc c'est to misali biso moko to sali effort na tongo tango bengi boluki biso partout ne to bimina bana na retraite to comme sur place bisika to sala ka musala pour to solo ensemble na bino. OK, merci prophète Jacques Ndaya Écho International et yambaka n'importe quel monsal yanzambe te. Son monito yambi prophète Jacques Ndaya c'est que aza un vrai prophète. Azali mo sakoli o vraiment azo tambola na alignement azo banga nzambe ce qu'a lobby i ezalaka i. Prophète Jacques Ndaya église précisément ezana balabala nini pe direction nini pe na commune nini. Église pentecôtiste de la colonne des fées. Eza na commune ya Ngiringiri na kata district ya Funa. Eza na avenue Panzi 140 direction Sayo Birmanie. Église eza dirigée et pas na prophète Jacques ou azota musa église. Donc on zambe azota mbola na biso ensemble na musala utuzusala. OK, merci. Nzambe azotambola ensemble na musakoli na ye Jacques Ndaya Nzambe apambola yo na dédié émission oyo na patriarche Vincent Makela apôtre Idi Amen Linzoke Mbombo Char dédié c'est mon père spirituel pena dédié ngo na prophète Condé de Paris maman Bijou Condé de Paris bozo landabiso en direct et sans oublier prophète chancelier Lema prophète Moïse Mungimba azolanda biso en direct. Voilà prophète Jacques Ndaya, prophète Jacques Ndaya, Moussakoli Nankolo, question zaboye, ba préparatif ya campagne parce que to yoki ko de loin, ndetoye, ba préparatif eza nenge nini na campagne oyo séminaire oyo banda semaine otozokota. Ba préparatif malonga eza par rapport à la prière et l'autre bendi bino boya eza prière. OK. Sans la prière boninga boya te parce que ntunga ya prière nde bendi bino parce que l'onction c'est transmissible. Amen. Donc c'est-à-dire que préparatif à liboso za prière et puis nandenge na organisation zo leka nde tozo comprendre que munne na musala ngo to moni ndenge neza kotambola. OK. Nde yango to sepeli na koya na bino. OK, merci to za vraiment flatté na ndenge bo souhaiter biso boyeyi malamu nalingi avant tokota na ba question mususu na moni ozana bana na sima na yo na kolinga yo moko o présenter moko na moko ba kombo na bango et kozala une bonne chose. C'est bien naza mana bana bano nde to kumba mana na musala. OK. Musala yo moko musapi moko sur la kalisute. OK. Donc c'est-à-dire que même Jésus n'a pas apôtre abandonne à 70 ti ayeko kita ti na niveau ya 12. OK. Parce que ye moko Jésus ningo ke na Nazareth était partout et zaki na batu ba mimaki sango. Donc alors nazana bana nazana maman Agnès, nazana maman Gracia, nde tout ça na bango awa nazana ba musicien bazali
et nous avons un protocole bazali bango nyoso kombo moko na frère Isaac na la sœur Léonie, nous avons la maman servante de Dieu Lydie, nous avons la sœur Maria, nazana donc presque bana nyoso bazali caméra zo zo bango parce que kombo ekozwanga tamula makasi nde yangwana bango nyoso za mona kata loboka musala nzambe aza kotambusa biso na bana oyo. Ok, prophète Jacques Ndaya na moni oza vraiment organisé na moni bana na héros to ko surprendre yo bamsoko mona za boye na moni bana vraiment oza vraiment organisé secret na yo eza nini na nzambe. Secret n'a pas intimité dans Zambé. Deuxième chose, c'est la prière. Okay. Parce que ceux qui prient, c'est bako vandate. Parce que dans le moment où ils ont un moment de rentrée scolaire, ils ont cédé corps pour avoir un uniforme. Ils ont cédé corps pour avoir un catch. Mais ils ont vendu, c'est que ils ont une impudicité. Donc, prière vraiment et vendre dans d'autres bana, des bana ba sentiment et on va vendre des psychos. Ok, bande konyo se bolanda biso na 4 coins du monde. Soko yoki mo koko yeba ke activité totale en pleine activité ba préparatif. Soko ki mo koko yoki mo comprendre. Parce que prophète Jacques Awa a simbango na maboko. Donc ngiringiri et na maboko na ye. Prophète Jacques Ndaya question zaboye na ba préparatif oyo ba orateur bazabanani. Tangela biso ba combo ya ba orateur préparatif na biso oyo to na ba orateur puissant. OK. Les hommes puissants, les hommes de fait. OK. Nazana orateur puissant évêque Idi Amin Linzoke Mbombo à char de feu. Azawana azakotambola na biso elongo to na apôtre Timothée de fait. OK. To na apôtre Timothée, toi na apôtre Cléo, Kalala, toi na servante de Dieu, Tox Tokumbo, et toi na serviteur de Dieu, évangéliste Didier, toi na pasteur Eric Mansaya, nde batwala ko travailler ensemble nanga hôte ya Molulu, ezanga moko aigle prophète de Dieu, prophète Jacques. OK, aigle prophète de Dieu, prophète Jacques Ndaya. Ok, merci. Message déjà ezali saisi déjà na batuba balandi message na yo. Question nanga ezaboye. Na milulu o ezo banda mardi eza le 40e. Et banda de 40e, ti et aussi quoi le 40e. Tous un programme notre thème ya munene intitulé qui est derrière de notre souffrance. Okay. Donc tous banda séminaire na biso eza mardi le 2, mercredi le 3, jeudi le 4, vendredi les 5, pause les samedis pour préparer le dimanche matin de 9h30 à 12h. Nous allons clôturer le dimanche les 7. Ok, merci. Ce qu'on dit au contact, plus 243 98 18 22 616. Je reprends, plus 243 98 18 22 616. Et le numéro de WhatsApp, ce qu'on melingai na koyambayo facilement. Voilà, prophète Jacques Ndaya. Milulu ezo banda le dé. Et ça, milulu kapona bana ngiringiri, et ça kapona bana na nzambe, ou bien ba païen, ou bien bourgmestre père oya ou comment? Non, nakata milulu oyo, ezako inviter tout le monde. OK. Musulman. Kimbanguiste. OK. Pevalongo. OK. Ne apostolique Michoni. OK. Mutu nyoso ana pema na bomoi. Ezala na pays nini parce que malobana nzambe ezaka na frontière te. Donc mutako longwa bisika azali aye parce que le quoi to le cadre na média, c'est que médias international. OK. Partout mutazali ana problème spirituel donc aza capable akoya makamanza mezana musika te. OK. Bisika mutazali ako traverser aye akokutana eloko nzamba lukaka. OK, merci. On est allé message ya prophète Jacques Ndaya. Prophète Jacques Ndaya comme si na date au yotier. Mais la moni ba église est belée. Bah ça peut na même date car au yotier les deux wana ya mardi ya semaine prochaine. C'est dimanche. Ce qu'on peut la nengenini, on se partager nengenini, on a même date na bande ko belé en angeringue. Je bénis Dieu parce que kobota mezaka pona mutu moko mukolo moko te. Batu babota maka mukolo moko bate belé ko yamba Yesu ezaka pona mutu moko te. OK. Batu nyonso mutako yamba Yesu na Île Maurice, mutako yamba Yesu na Chine, mutako yamba Yesu na Masina, akoyamba Yesu awa. Epekisite mukolo oyo muninga chedat mama koko lamba mama na palambi ndunda o alambi ndunda. Metote ya Jésus.
ezango tozote ya batu nyonso bakoya Bible so ba ete ba nyonso ba ndimeli apesi bango kombo ya kobenga mabana na Nzambe partout mutazali il faut aya po makambo ya Nzambe ezana posa esala makambo likolo na bango. Ok, merci prophète Jacques tozali en plein ba préparatif. Sikoyo question ngeza boye. Question eza boye. Parce que au lobby milulu oyo eza international. Oui, c'est vrai, eza international. Na lobby si batu balingi ba ya parce que bata poto ba ozalawa quatre coins monde. Ba onyo ba ozala awa. Ce qui le lo batu balingi ba ya ozana ba flat oyo ko loger bango ou comment parce que c'est une question oyo de comme susu a ko linga aya a rota peut-être Italie, a rota peut-être na Londres, est-ce que ba place oyo ko loger bango ezali? Possibilité ezali parce que tant que tu as préparé l'organisation déjà à boyer, c'est qu'il y a une préparation. Okay. Donc, est-ce que préparer une chose et bakozala loger et bakolia bakosepela. Kutu yesu ye moko amemi bato alongo libango. Bato ba tuna Jésus tokolia nini? Et moi na moka tambola na mapa. Donc c'est-à-dire kata bato baza awa banda kweza. OK. Kata bato baza koleza awa. Donc so ba ye bakolia bale na nzoto bale pe na molimo. OK. Na zone ndimisama outa wap ozala wap soko ye oza décider. OK, prophète Jacques, nana toutes nos questions moko boye peut-être et au kamwisa yo. Mais c'est une question, chaque question elle mérite une réponse na yango. Question ngeza boye bato babena ngana tuna yo. Effet qui dit amine a ôté à journée. C'est une question, il faut répondre. Donc, Moussa Nzambe a roté na 4 semaines. Mais au bon, on peut ça jour. Na peut ce jour, parce que tous les gens qui ont baza pour un colo, ils sont fanatique. Donc, alors que Moussa Nzambe a roté na 4 semaines. Na 4 semaines. Donc, jour, on est close nango. Na te close nango. Parce que tout le monde a battu belé Moussa aïe. Aïe kapa kutana na Moussa Nzambe. Donc on a ko pesa parce que koko mutu so ko za pas au filet Moussa Nzambe. D'autant que yoki jour wana et koko empêcher ako luka moyen mo boya mo to pesa ba jour ezati. OK, prophète Jacques Ndaya espace na yo. Quant à moi, espace ya église nazo mona ngeza mukie. Parce que nazo mona foule ya bato kozala mardi ti dimanche. Siko ceux qui bato ba ye awawa 10 000, 20 000 personnes, 100 000 personnes, prophète Jacques Ndaya, au Salanini. Yebisa, bandeko ba Hollanda biso. Bon, je bénis Dieu parce que espace est au sangaïté. OK. Parce que muto aye po na Nzambe, akomo na yete mais na micro aso yoka. Parce que na moni yango bien, mutu mo ba yene malade. Oui. Na Bible ba yene mutu malade ba tondi. Bandeko ne ba sali fort. Ba matisi ndeko na bango na likolo ba toboli na likolo. Bakoti si kokota ndeko nango azaki na maladie ya paralysie. Donc moto aza na posa ya kokuta na Nzambe ataka espace te. Atala ka venite ataka droite akoya parce que yebi ke esika nazokende. Ngai ne funa sala makasi na kota mutu ana posa akota singa la tonga akosala effort ata miso ye mona bien te fois kota yango kaka. Donc na posa batu baya espace ezebele. Atali ko abatol. Atali ko abantetanda, liko abantetambila. Atali ko aba étage baya. Atana veni tokocha tokocha écran géant na libanda pour na batu ba mona. Voilà, prophète Jacques Ndaya, osa musala Nzambe na ngolu, osa lango vraiment bien par la grâce de Dieu. Question ezaboye. Papa ya molimo na yo azanani, source na yo azanani parce que ba prophète c'est belé, bazanga ba père spirituel. Donc ba bima ba Melchisedec, donc abima na ndenge na ye. To linga to ye ba ton père spirituel c'est qui? Merci. Prophète Jacques Ndaye azane grandi na liloba na Nzambe. OK. Papa na ye ya molimo auti na KDC obabenga KDS. KDC 37e communauté Assemblée de Dieu. OK. Donc prophète Jacques Ndaye papa na ye azaki mosala Nzambe pasteur. OK. Pasteur Chimanga prophète Jacques Ndaye babimi na maboko ya pasteur Mambu Jean. Naza mwana molimo ya pasteur Mambu Jean na sport na Christ de Roi na sosa na bisika o monika de cela bisika wana bisika o biso to bimeli. Donc kombo zoyo ka Jacques ezali kombo oyo eza baptisé et pas na pasteur Verno que son âme repose en paix ta on a botami ekutani que pasteur Verno ba côté na et pas na biso kuna mama leki nde ba yambi ngai na kopesa nga kombo ya Jacques wana c'était prévu ça la Jacques Verno Mobimba.
mais tellement bisoka ekati ya bakombo ndeke menaza mwana na kata musisa ya liloba na Nzambe na kata ensemble de Dieu tata nanga molimo auto kufakala te akufi na mbule bele papa Jean Mambu so boke kuna boko découvrir moi na yazali ba diacre bazali ba sembe ba passer sembe baza bato tozali na mona musala Nzambe bisika moko. OK, merci Tembesili parce que na ba prophète bele baza ba père spiritualité. Ozo ganga, tu fais n'importe quoi, mais aux la père spiritualité. Si aux la père spiritualité, c'est un défaut, c'est un grand péché. Parce qu'il faut bailler ba origine na yo, origine ezaka bien. Même Jésus-Christ o aza sauvé, azaki na origine na ye. Yo bima Melchisedek bima na ndenge na yo, c'est ton affaire. Voilà, lentement et sérieusement toza toujours na prophète Jacques Ndaya. Prophète Jacques Ndaya question zakabou parce que toza na ba plein préparatif. Na lobi boy soki ndenge na lobaki auparavant awawa batu ba yebele bo préparer ndenge nini batu ba ofana na sayo batu ba tondi bo préparer ba tente ou comment. Donc il faut que yebisa biso sécurité eza assurée ou comment. Sécurité eza assurée toza na ba protocole toza na ba policier o ba kozana kati ya séminaire bazawana soki batu ba ye place ko kite ba kite kozala réservé soki okende ti 24 to okende problème ezali pour la Nzambe batante ezali bien batante ozala te batante kozala to na période elanga loko eza na pourquoi eza mais le dimanche to ta batante dimanche dans le matin ou soir dimanche dans matin de 9h à 12h30 de 9h à 12h30 et bon pendant la semaine et ben nous aba heure pendant la semaine ils banda du 7h à 19h30 à 19h30 OK, prophète Jacques, question est aboyé. Tolingi toye ba invité de marque. Parce que naïbi que ba orateur, ba invité donner, ba invité nini oyo bengi c'est surprise au baroya wana. Parce qu'il faut y savoir biso parce que les émissions internationales. Je bénis Dieu, invité de marque nyonso eza mutu nyonso akoya. Pourtant to yambi mbala moko to longwe na ba non. Tolongwe la ba kombo nyonso mbala moko to comme invité de marque donc mutu nyonso akoya awa aza invité de marque ezala o nan po ayamba kabiso na forme to yaka c'est que akoy pour matane pe na podium kuna faina kiti na yo mutu moko ta mata kuna parce que bango ba nyonso ba yebi bien que esika ezaka pona ba serviteur de Dieu. OK mais ba courager pe bazala ko ya pe amati pe dikolo ba protocole ba ko sa charger na ye. OK. À quoi c'est parce que le protocole baza awa sécurité makasi ba s'en charger na. Le cas ba frère Joël, le cas ba frère na biso nani frère na so Dieu frère na so Dieu merci bazali awa donc ba ko s'en charger na ils sont ba frère monsieur baza ensemble pour la sécurité ba évangile c'est Didier ba berger Dieu de baza wana pour na ko s'en charger ba frère na so ba Giovanni bazali wana. OK, je salue la sœur divine Losambo. Moninga ya Mama Joëla Flajo, Mama de Joël Nzamba Pambola yo, bébé Miradi, les bébés de Papa Flamme que j'ai sali à passant. Prophète Ndaya, tozo senga parce que na moni ba pianiste azali awawa, tozo senga e abete la biso mwanzembo moko po écoute sa biso juste na ambiance ya émission Tolandi. On a de citer parce que baimba bien, ba sœur Lydie de baimba bien que bozubi soka ka pied levé boy boninga bo sentir pe bo sentir ka siko makambo siko bo c'est la moi mokana Tolanda bango.
merci toti na ambiance toti ko adorer Nzambe na biso. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Toti ko gumba mela Nzambe, to ko gumba mela yepe mardi à l'aider. Ti dimanche tokozala kaka awa na église na séminaire pona ko gumba mela Nzambe ndeko oyo ozana ba problème ndeko oyo omoni ke osuki yaka l'aider oyo na yebi ke à la fin le prophète Jacques a coupé sa adresse précise pour Toya na milulu wana. Prophète Jacques na moni orchestre sali flash akoyemba au sentier ni tongo bazoyemba. Donc na moni déjà même si causa au sentier de quelque chose moka bien sali. Amen. Parce que ici on entre KO au sort OK. OK. Donc biso sinoga na biso zali même ozana problème nini on entre KO au sort OK. OK. Oya oza mutu munene. Soko ye ekonda. OK. Eza oza konki oza redresser. OK. Eza oza na mbasu ekaoka sur place. OK. Oza liboma obika sur place on entre KO au sort OK. OK. Donc ba programme na biso ndenge toko lobela ndenge papa journaliste atuni église la colonne de feu ezana avenue Panzi na commune ya Ngiringira ezala ozwi bandal molar okiti na niveau ya bambole okokoma ezala ozwi outi wapi yozwaka transport oyo kende bumbu soko kiti okomika na niveau ya avenue Ngiringira bakiti sur to na niveau ya maison communale so comme la maison communale eza long loin ya maison communale okokoma mbala moko donc bato bazouta na côté ya Badiading ba Matadi Kibala ozwi kaka Selemba okomi juste na arrêt babengaka prison okiti mbala moko pour le moment tozozwa ba transport ezokende nzela bumbu okokita na asosa na avenue Panzi eza musika te eza na moyen ya transport ebele te même ata eza moyen ya transport ebele Nzambe balukaka ye bato bakende luka nganga bona po nto koluka Nzambe te bato bakende koluka bakisi po nto koluka Nzambe te partout ozali eza na facilité ya kokoma tozobanda ba programme na biso mardi à partir de 17h30 ti 19h ti vendredi eza 17h à 19h30. Dimanche, nous sommes à 9h à 12h30. Donc, lobby dimanche, tu as dit ouverture, il y a un programme dimanche à lobby. Il y a un programme. Ok, merci, prophète. Na lingi siko total ananu ba témoignage. Tout le monde a témoignage. Oyo Nzambe aosala na nzela na mosali na ye. Bible lobby à la loi et au témoignage. Tout le monde a témoignage. Bon, tu as na plateau. Tout le monde. Bonjour, sœur. Bonjour, papa. Comment on a dit? Comment on a Sarah, sœur Sarah, l'église colonne de feu. Et pas il y a prophète Nani. Prophète Ndaya, Jacques Ndaya. Prophète Jacques Ndaya, Nzambe ya prophète Jacques Ndaya a sali le lieu ni. Bon Nzambe papa na nga sali nga ebele vraiment. Ebele pe na omona ngo pe na sentir ngo. Ayebisanga depuis 2023. Ayebisanga rabi Nzambe opambo na 2025 bal na au comme la place mo o eskanaki te ka komi pe na oloba la 2025 o mbal na nga comme sala avec une difficulté malgré ton l'air aux ans mais et comme il m'a komona na par rapport de tozaki dans l'église on m'a minene ezali la sous zemi donc à travers papa on a kena boti mingi to botana bango bakufaki babotaki bala bakufaki mais nga la boti na grâce na yé ya Nzamba pasteur Jacques Ndaya dans la boti kimi pe na za mwana nga bonne santé nyonso normal. Oyebisa ba o bazana ba problème nini ba ya ou bien nini donc ba o bazana problème donc pas Jacques Ndaya on entre KO on sort OK donc aux avons on met ko somo donc ba on ba ya vivre en haut. Bonjour sœur. Comment on a ni comment ma sœur Lydie sœur Lydie au semble la église nini semble la colonne de feu et pas ya nani prophète Jacques Ndaya. Prophète Jacques Ndaya. OK, Nzambe ya prophète Jacques Ndaya asali nini na bomo na yo? Nzambe papa na nga asali ya nini na bomo na nga. Nazaki na problème vraiment ya libala. Donc na bane ko mitungisa na mingi. Donc na otala baninga musuto koli na bango bazana banda ko mabala basi mabala. Na yeke papa na memaki kana nga problème na ngai papa. Papa la ndelenga ba prière, on a ndelenga ba prière, na yeko za solution. Ya mituna na nga nazaki Nzamba salinga ngolu ya kozwa fiancé azape pasteur nde taki kosala makambo esalamaki
makambo esalamaki okoyebisa bandeko yo seliba ezokanga bango okoyebisa bango nini basala nini nakoyebisa bango oyo baomitumisama donc batamboli mpe partout bazwi solution te baya epa prophète Jacques Ndaya bakozwa solution ya baproblème na bango. Église eza na balabala nini? Église eza na avenue Pante numéro 140 Sayo Birmanie. Nde tosanganaka wana de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche nde tosanganaka biso nyonso l'église la colonne de fête eza c'est prophète Jacques Ndaya. Nzambe ya prophète Jacques Ndaya asaleli yo nini? Asaleli bamiracle ebele nazalaki na ndeko na ngai abandaki kobelisa mwana ayaki na ye abandaki kotambola te abandaki koloba te abandaki mpe kosakana te ndi bana mosusu basaka nde tomemaki ye na église colonne de feu mpa ya prophète Jacques Ndaya nde toexplikaki ye ka nzambe asali miracle aye kotambola aye koloba me mwana ngo aza na 6 ans aza na 6 ans donc na minute oyo akoma koloba akoma mpe kotambola akoma koloba akoma mpe kotambola akota mpe classe. Ok, oyebisa bato baza na baproblème nini baya na la colonne de feu ya nzambe ya prophète Jacques baya bazala décidi awa nzambe azali. Ok, merci. Mwana ani sapu amani na mukoso. Ok, nzambe ya prophète Jacques Ndaya asali nini na bomoi na ye? Nzambe ya prophète Ndaya asali limona limona liboto na nga bandosalema atemela maputa kosala na programme de fait asala témoignage au petit ala abelaka motu l'église nyonso tomonesi eske alosambela nayambaki biso te tubandai mpe koleka na ye moka petit akoti awa asusu na obima te prophète azalaki te ayobi na prophète na telefone aye koya wana asali défense nde petit nanga aye kobika. Ok, ndenge petite sœur na yo azalaki na trouble mental nzambe ya prophète Ndaya asali kati na ye oyebisa bandeko oyo baza na bakawana nini baya na église awa oyebisa bato baza na bakawana baya na colonne de feu eza nzambe pasteur Jacques aza nzambe atito. Merci. J'ai béni Dieu parce que ici on entre KO au sort ok. À toi à côté là les ziba ya ba témoignage. Les ziba ngana lobela ngote po boye. Awa ba témoignage ezala na mwana mukie ayebi kiye prophète Jacques ya Nzambe. Ok. Ba yebi Nzambe sala kanini. A tozana batu ba katana na examen d'état mbala 5 sifa. Ba bande ko prier quelque part ba ye na biso ba kozwa. Babane ko lukata 50 mais bazu ba 70. Ok. A tozana batu bayaka maboma. Liboma ya jeté. Ya kolia pena na fulu. Ya kolia na fulu, je dis bien ya kolia na fulu. Lelo oyo et comme histoire musa comme moi salibala. Ok. Donc toza awa batu bakata na o bakokata libele cancer. Bakepa docteur ba proclamer je bakata e bongwami. Awa to na problème ya bana misusu bayaki na meningite babenga so meningite. Baye na ye kizengi kotanga soi. To moni comment nzamba sali do ato a liziba je dis bien liziba to bossa na ba témoignage musu batu ba rappela kabiso do to bisa mutu moko yo yaka na problème oyo so lembi oso buakami yo yaka o problème ezaka musala te yaka na problème o koka o ndengeni yo yaka nzamba za rendez-vous makamla minonyo so bande ko ba témoignage bazali na bango ba ko leka pona ko témoigner. Ok, prophète, tout ce qu'on a ba témoignage to moni nzambe parce que nous sommes arrivés à la fin, on nous signale déjà il faut clôturer l'émission. Tout ce qu'on a ba témoignage to moni ba témoigner nzambe na yo azo sala. Est-ce que ndenge nzambe azo sala à travers yo ezali lolendo ou bien ezali fierté bezaka ngolo nzambe? Na sa lolendo pona zwanini. Est-ce que titre kango eza yanga? Est-ce que grade yango eza yanga? Ngamona mibenga te, mutabenga nga inde fois zwa honneur. Honneur eza mutabenga nga. So mutabike eza nga ite. Nga za bata mukilité, naza musicien te. Naza mobeti balete, nasela kanzambe lolendo, le kumu ezonga epai na yi. Nena la s'appelle même na bata bana gouvernement. Bana ba problème. Même atane mboke zotambola boy. Ezo senga biso bato nzambe tolo ba emmo bayo kabiso bayamba makambo musika bale baya
ba ko consulter biso na ancienne alliance tout monde a batebele ba consulter ba ça nanza mais bazwa solution ba luka prophète Jacques na problème on bazana ngo ya mboka problème aux solution te to ko kaka un mot lo le ko funga. OK. Prophète Jacques tokomi na suka tolingi pesa numéro de téléphone parce que au sali appel na gouvernement ba luka yo o kaka un seul mot peut makambo échanger pesa numéro de téléphone na yo sur un programme moko obosana ki opesi pena ba dédicace pona to clôturer programme na ko pesa programme numéro de téléphone ezali 089 56 84 804 089 56 84 804 et là on a ko le baka eza moko tozana posa ya bandeko baya o bazana ba problème o ezanga consolation o ezanga réponse o ba lemba déjà ote ba ne ba mesana ko benga batuana baya yaka yom dona problème on a gouvernement on a libala o wapi o buakama yaka yana mutu moka ningo pesa mino solution c'est Jésus amen nanzela na biso batuna yi OK yaka oya kutana lo boko na nzambe donc ko rater na ba programme bandango e bandeli tina suka na moni na analyse ba betezia mutu moka zo kasa ko boka mana mai musa bwakami alemba kita persévérer ki 38 ans na suka na yango nkola yako pese yano na posa oya yo mutana ba problème ozabi yano na yo. OK ba dédicace pour notre clôturer na pesi mbote na ba orateur ba ko intervenir bango nyoso nde bazawana pour ça ko citer ba comme on a mais na lobi ba orateur nyoso et na pesi mbote na madame nanga na za marié na pesi na mwasi nanga mbote c'est ba pene kweya donc maman Yolande Jacques Ndaye donc na pesi mbote bisika zali donc nzamba bomba ye nzamba baxile ya mingi et na pesi ba bandimi nyoso colonne de feu na ba serviteur nyoso ba protocole nyoso ba servante nyoso mama bébé berger Fabrice berger Dieu ba serviteur nyoso tout ya église donc baza tellement mopiku donc na koko ba lutanga eko ata 5 minutes donc na pesi bango mbote ba mama ya Panzi ba mama ya Sayo ba mama ya Birmanie ba mama ya Ngiringiri ba mama ya partout ba papa ya partout bisika boza ba partenaire nanga de loin ou de près na pesi no mbote ba papa tatem na pesi bango mbote ba papa Kimeya ba mama Rita na pesi mbote tout le monde ou a soutenir nanga de loin ou de près nzamba pambola bango. OK, merci prophète Jacques Ndaye. Na micro, c'était votre humble journaliste, les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Na pesimbote na maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Grace Labila, maître Kambes, maître Idi Amin Li Njoke. Na pesimbote na MM Maurice Business, agence ya rapidité, et je salue les boss Timothée Mounongo. Na pesimbote na Richard Matoumona, le champion en Suisse. Richard Matoumona, le champion en Suisse, qui Dieu te bénisse. Je salue mon grand frère héritier Kasson Mokonza Bruxelles. Na pesimbote na Azimutale, toujours na Bruxelles. Despi Mbimba na Bruxelles. Na pesimbote na honorable Alekouke Vinciane Kouke, la fille à question. Et je salue les bébés joyeuses. Les bébés joyeuses, que Dieu te bénisse là où tu es. La sœur divine Losambo, maman Joëlla Flageau. Ciao.